Robinho Mundibu akosenga pardon na makamunini Robinho Mundibu aza jeune asa musique na ba jeune mtebisa batu zala mayele na mibalaki sase soki ameli bimela mela kabelo mbongo akozimele yo mwana boko banda ko welela etirete on se comprendre la guerre mon président Ferrego la terre tous attendent la guerre moroté parce que président Ferrego là c'est un grand Chomi nangori mtasa batu ale bolo munda makwenda edendiselia nzoto na yo koyibisanga la libere moke pona tombola bilamba yo bina malamu Robinho Mundibu tala mambu togolongola bilamba togo pepa likolo Chomi nangori. Bonjour et merci d'être nombreux devant vos écrans, toujours pour les comptes de votre émission que vous aimez énormément, Piste l'Opinion. Avec moi, votre humble serviteur Josué Mpunga, le fils du peuple. Et vous êtes sur le 3W Ronsard News Télévision, l'unique chaîne qui est toujours là. Ndekanaïb Sarabino, nous avons toujours on a pour servir Bino à temps réel, à tout moment. Et on a les lona kiti a on a commis les manières où moko eba star, moko eba artiste et mboka na biso Chomi Nangweri Ndegwalikolo. Tous mes campés au Panzara anteke par rapport entre Ferrego là na Robinho Mundibu nani azana raison nani azana bato ba côté là pour ba président na nous tête aussi bango voilà to me campé ko sur la mamsusu po y azala mambo le bébé mais avant tout laissez-moi le temps de remercier batno so ça ngana zana mon directeur général Général, Monsieur Joseph Mbouyi, depuis les États-Unis, et puis moi Sinaye, son épouse biologique, maman Rossi Moufontsoni, Nadine Pembe, Arlissa Fele, maman Ariette Upumba Watika Rangati, Jérémy Moukuba, grand prêtre, les jeunes patrons à Londres, voilà. Alors sans plus tarder, je vais saluer mon invité Chomi Nangweri Ndegwalikolo. Bonjour. Bonjour Yandé. Bonjour. Ouais, bien. Déjà, on qui a faire comprendre à Internet, que tu es un animateur parce que tu es un est-ce qu'on a des Chomi Tondeni va comprendre. Ngana yebi, tu peux voir la yebi déjà dans des tu vas oh yambi c'est Chomi Nangweri. Comprendre. Comprendre Chomi Nangweri te moi et le moment. Inde basana ba yebi ba tutu ba yebi. Ba bi ke Chomi Nangweri mutunaye déjà basala émission c'est que oh bosse to sale kota tetende. Kota. Et cassite. C'est que ndé to ça bodo mambo, ça pas parler mambo c'est kota. Voilà ngana oki sango na habité ceux qui oko ko démentir yango par rapport à guerre ezaki entre Ferrego là na Robinho Mundibu. Donc il quoi Robinho Mundibu abomi moto sengi pardon. Non moni ngakutu na linga kutu te biso fo e la soma solo asika. Toko solo mambo c'est l'équité. Et puis biso ta na guerre te. Toi na guerre mon président Ferrego là te. Tous attendent la guerre moroté parce que le président Ferrego là c'est un grand biso pende de patron dans la position grand de la musique congolaise. On va prendre encore jamais Tokoki koya guerre ezalaki. Il n'y avait pas une guerre, il n'y avait pas la guerre, Izaki Kake non, Izaki Kake juste Robinho Mundibu el généralissimo azali Mopandige, on se reprend. Il y a Zaki biso outil Bercy et puis voilà. Tout ce qui est à Bercy, patron de la Bercy, le président Fali Poupa, c'était du boom et du tonnerre. CP là qui va vivre la meilleure chose, la meilleur truc. Oh, c'est là qui sentiment pour na bango. Et ça qui est non Robinho Mundibu à Betty Bercy. On s'en prend depuis Bercy là qui maman na ko logo ya sarana kututé. Donc nga kutu place wana donc date lobi makambo trop papa ninga na yo papa confrère na bino déjà kutunga na comprendre que logo là bino nde ba journaliste c'est besoin luka ba problème biso to yaka na source ko lo babo ko lo ba keneta ka côté to za côté président Robinho Mundibu to ko bando beta au journaliste ko zo lo ba Robinho Mundibu asenga pardon Robinho Mundibu akosenga pardon na makamunini Robinho Mundibu aza jeune asa musique na ba jeune et il est là il est très doux à respecter mes coloniaux on s'en prend donc mes coloniaux peignon son ba ebi que non Robinho Mundibu aza jeune na moi boy asa succès na mes coloniaux ça y est. Mais la population congolaise est un peu contredire. Cet album est noir et blanc.
tout ça pena album na biso noir et blanc o ba shomi na ngori neti ngabe na chenze mona kati nze mona ngeza lokwa na yembeli Platini menga ministre d'état o fu bato mingi bi face ça tika ko chola ngai po Platini menga bwaki singai naza moto ya mboteo esa nango baje ya lamu sokota lelongi nanga mawe kosili soko seka maya misono eko triple Platini menga souffrance nango commission au pétard na maboko abana mike bazo sakana pona plaisir na bango botika ko chola ngai po Platini menga bwaki singai naza moto ya mboteo esa nango baje ya l'amour qui a dit na motema mokilo yo mangantaba loketo nyoka lokola chaku ata osali be force ki apesio mo Kongo ata oche baba flako yo kateo kifinu kwa mato ina na pesanga na zipa natiko yo kabilor bishaba fitol natika limiku wa molimo comme envie direction Lilita chérie nanga c'est que trop poni ko yemba wakisi ko boka tonde en tout cas, on a mélangé, babi que chomi na ngori l'homme de chaboy. Ale tigalanga pena boake Robino Mundibu. Ale chomi na ngori na boaka Platini menga. Tigalanga pena mona Robino Mundibu na leli bilambebele. Batbakei yo. Chaboy shomi na ngweri voilà shomi na ngweri mtebisa batu zala mayele na mibalagi sase soki ameli bimela mela kabelo mbongo akozimele yo mwana bogo banda ko welela etirete on se comprendre shomi na ngweri mtebisa batu ale bulu munda makwenda edendiselia nzoto na yo koyibisanga le libere moke pona tombola bilamba yo bina malamu Robino Mundibu tala mambu togolongola bilamba togo pepa likolo shomi na ngweri tango yo moko vani na orchestre ya Robino Mundibu bosa ba succès na bino mais lelo baloba ki Robino Mundibu akoma obeta ba lever les rideaux et puis sa première fois akinde poto tongo zo kabiloko wana sa ndeni te salanga bien enlever les rideaux to beti en wapi to beti en à Paris on prend to beti en à Bercy à Cor Arena batu babi ke ko beta na poto da pasi mais na minso biso to beti na kata Bercy à Cor Arena on s'en pas papa nanga donc batu wana ba lo ba n'importe quoi ça n'engage que pour biso no to yebi ke loko to sali eza loko to tomboli musique congolaise musique bat bando beta suna poto te el généralissime ndinga beti na poto musique ezongi na poto musique ezongi liko beta na poto to c'est la baba confinement ici là ma maladie tout ça ngo ici là et puis bat mona que no musique na poto ezongi grâce à nani président Fally Ipupa Aigle grâce à el généralissime Robino Mundibu on se comprend voilà papa Batuto, et bandé tolo bien donc enlever le rideau dans le soin et puis tout ça qui ben invité le rôle là-bas Dadju première fois Pierre Robino Mundibu na poto donc déjà le rôle là-bas Dadju déjà Robino Mundibu azangi mongo OK poto te mais première fois na poto pour na invitation so président Fally Ipupa bengisa ki président ngate bonga boga ke Robino Mundibu akeba poto on se reprend et puis inspiration a bien zana ki sasa patron so ake poto et après au moins que tam so royo bo melange inspiration patron ngai et elengi nango ezaka ke patron nga Robino Mundibu akendaki Bercy a beti a livré maman na concert ya Osaka na président Fally Ipupa o esali monde entier et c'est ici grande population balandara biso esali bon vraiment normalement un grand plaisir na mokili mobimba ba sepeli ba moni ke musique ezongi ko beta na poto c'est important. Merci beaucoup à toi, Clarisse Katokonke Kabena Balobi, ici Nabilengi. Merci beaucoup à toi. Et puis merci beaucoup à président Jules Makofo. Merci beaucoup à toi aussi, les big boss Nakati à Londres. On a géré mon coup, Bambo Théâtre. Voilà, nous continuons avec Chemin Nangoué. Chemin Nangoué, tant que mon collègue, il y a Kala, il y a président Nayo, déplique pour Maniance. Déplique pour Maniance, à lobby que il faut respecter. Vena biso Fally Ipupa vena biso ferego la conseil wana tant apesi nani président na yo déplique et puis alobi que non Robino Mundibu atana elo côté yi alekeka na pembe yi aleki Robino Mundibu na mituka na mambo nyonso sko guerre wana na bité yo lingana ba guerre te mais wana so la kisani ndena na pesi no vena nga parti masaki di Thaïlande mbote na pesi
batu balanda balinga biso lokwa Gisèle Tokoyama na pesi mbote et na pesi mbote na Teddy Filtre par Glody Service na pesi mbote lisusu na batu basebele na pesi mbote na bébé Ariana Mukoko na Paris na pesi ba mota trop na Belgique et na nini na boseni pays Ariana mais na yebi Ariana bébé mobo ya kitoko ya osakana te soda mboka na pesi mbote na bébé Ariana na pesi mbote na batu tu balingaka shomi na bajogo na biso mboka na batu tu balingaka shomi na ngoro moni ba biso ba shomi na ngoro déjà ndeti ngabo na niveau ya ba leader mosusu ozo comprendre ndeti ngande na bo ko cha ko yaka na ba guerre mobo etenesi bo luka ba problème na bato baza na succès te mutulozo sanga lokwa déplique ozo comprendre déplique. Est-ce que déplique dans succès na mboko na minute beta yo solo ba beta nazo tuna succès déplique soit un succès est-ce que na succès le roi Robino Mundi te déjà o lega Robino sko na mbongo ndenge ni po succès ndem te benda mbongo succès ndem te na makambu nyonso succès muteta oyela lisa mutuke mpongi moko ya kitoko na musique congolaise tant déplique abeti pa na ou pas faire 20 sonnes asali succès pas Weranson abandonne la bien abandon vivre bien so esi so kana mituka banini ba cardiaque banini to kondimat mais ce qu'on a minute so oza na succès te yo ko lobandeni ko za mituka za bani boso ko luwango ponde sa na ko terme ça fait jipo yo na terme na nga jipo aba yanga te na ko sala ngo peti parce que na ko sele pe makam na bi jipo yanga batu kote ba fana bi shomi ko lo sa na jipo wana esili na ngota on se comprend donc muto za na succès te to luka te to pc succès abundana aluka beta wa porte place a yebinde makamango kendaka a travailler trop succès ko ya kaka alobi Robinho succès ko ya a kozwana makam lobaka bien président Robinho ko lobate Robinho po Robinho ka camarade na ngana yo tende to fandia on se comprend lobaka bien président Robinho patron Robinho parce que les patrons patron nga asombelanga mituka na vivara lix je paye la maison on se comprend na ba dimension moko boye ba leader na zobetela yo tant to loba makamba Robinho Mundi mon boss faut lobaka bien président Robinho Mundi bo poni ngo tenga nga non mais respect président des plus ko ba président des plus mutana succès te so président Robinho zandoki on se comprend bo pesa biso kanda ba président Robinho bon patron Robinho patron na bino Robinho alobi na depuis pomba voilà na ba futi mbongo te lokolanga mais moi je suis payé na 4 orchestre et donc on a le patron il faut pena ko hésiter rater pour ça ba biso mo pa mo konzi ko folo mi do lo ba mo pa mo konzi za patron mo pa na yoto lo ba ka mo pa mo konzi et ça la maraté ça voilà tant on a le patron Robinho Mundi est-ce qu'il dans zala pena que zala ko pour ça frère le roi frère nanga parce que frère nanga patron muninga na yo patron nanga muninga na yo donc ça peut patron na yo na kosi non kassit depuis pour mania ça lo biso longolika générique na kati ya musique na biso président Robinho obete loti yesiko déplique wapi générique na yena so ba longoli générique na biso oui ça problème te déplique wapi générique na yo asa na ngote déplique wapi rumba na yo so sala succès na mboko sikoyo et ça te déplique to tikala kana nzemone obeta lina yangot obeta kuna pa président Weranson yango succès déplique silit siko na musique déplique ayebi yango na ya kala sala kat lelo siko wapi musique déplique na mboko na ba boîte de nuit malgré ba kanya ils ont chanson mon peso réuni Mikolo chanson mon on reconnaît ah papa tout ce que ba fansiko yo ba mba réuni mono abetaki mwana nanga ko mambeya est-ce que ça ki batu ba exception réuni to biso nde to fandi beto ko pa ke jo oyo asali succès a réuni et ça mamu yo yebisanga te ça mamu ngana na comprendre benake na moni benake no eloko moko mbeya mama na bana papa ya mbe total pena na mona te jo oyo ava yebisanga de changa moko shomi na ngori na yebike jo oyo ana succès na obo eleni ana succès te obi boye shomi na ngori il faut nyoso boluka bo matisa ye te boluka bo po fula ina be mission na bino azana en plaire te mutazana succès te toko tout sena batu bana succès te shomi na ngori va profiter président Robinho abande ko condamner président Fabregas que no azo manquer Mikolo atko manquer Mikolo mais tangu lelo oyo président Robinho ye moko azo sala eloko moko boye na fait rigola au moins te ke bo se contredire short na date ya gufa
Obinini, président Robinho. Ane ko télémela président Fabregas parce que ando finga mukolo fali ipupa mais lelo Obino mokope président Robinho azo finga to fingite yoki Robinho mundibu na munoko na ya fingi président Ferregola frère ba kanga yo masa oyi ba chance ba kanga bango président bina fila to kanga journaliste mo bo yabi confrère donc ngala linga pa na bino zani to tuna ba question za vrai pour ngala linga la vérité ngala mikili par-ci par là monde entier na Kinshasa babi ke shomi na ngora lo ba vérité tant to solana ngala za muta ba vérité na lo ba vérité. Est-ce que le président Robinho Mundibu a fini président Ferregola yo bon kofinga c'est trop dur mais ba dire naé par rapport à ene naé alobi nini alobi Ferregola banda musique na kuma 11 millions de vues il y a combien mabeni alobi wana est-ce que c'est vrai? Et c'est vrai. Alors makambo ezali président Ferregola de loin à l'écran la télévision pas confrère Nabino Papi Mboma. Et puis confrère Papi Mboma. Confrère Papi Mboma. À l'écran la TV pas confrère il y a Papi Mboma. Confrère Nabino Papi Mboma. À l'écran la télévision. Jogwamboka à l'écran la télévision. À lobby que batuni président président Robinho Mundibu ya lobini. Mbadi na yebi kombo wana te otala mutazo sanga mutu na yebi ta bimimba ngwa kimi asaki malamu. Est-ce que comme Robinho Mundibu patron nga Robinho Mundibu comme azamona mukie yo folo babongo yo mukolo folo babongo façon na roagir ngwana Robinho Mundibu aleka na TVT avant yo pa finga yo aloba te ka wanga na yo ke frère Gola yebi yo te mais toi tu vas passer à la télé tu commences à dénigrer on va prendre. Tu commences à dire de n'importe quoi. Au bout ticket, yo moko na mutema président Ferregola. Abotaki keto, yé moko na mutema patron président Ferregola. Abotaki keto na mutema yé moko. Ya ko boya ko reconnaître elle généralissimo mutazo bini sabatunga na beta. Oui générique. En succès, en succès, en succès, en succès. Nga chomi na ngori na boka oui générique. Succès, succès. Yeyo succès tirette succès. Chana nuboy succès. 4 lettres Sokola Mata coin succès. Jouer les ballons, succès. Bouka Lipeka, succès. Yebisangata yo moko. Patron ba ninga vraiment bongo yo leki na télévision ozolo boye biété. Et puis grande population o na bano alelo bazobota ba ba linga na bango susu ba mikolo te ba linga ka Robinho Mundibu Fally Ipupa et suite. Fally Ipupa mukolo. On s'en rappelle, suite. Parce que batu ba linga Fally Ipupa mukolo mais amilingisa tina génération oyo ya bana miki. On s'en rappelle ba fanda pena ba oyemba nzembo oyo nini nini nzembo ya le monde trop matata na mona ba miki ba oyemba pena le monde trop matata. Chéri nanga kana secret bana miki ba oyemba kana secret. C'est que azati na niveau ya bana miki mais lelo batu musomo no chepe nzembo na télévision batali yango boye ekotité tokolo bango te mais to mona lelo oyo malgré guerre ils ont vraiment boye guerre et soukaka Fabregas président Fabregas plutôt a lukane guerre na Fally Ipupa mais à un certain moment, tant à Sengi Bolimbi, c'est mon musique qui a Fabregas et Kitty. Est-ce que Boba a été que lobby pé tant montre amener un coup fana Ferregola tout ce bobongi ça tant bosser nga pardon. Ngana bande ne bandeli on a biso que to na guerre na mutu te. To na guerre na batu te. Tundwe la Tundu mama fanindezi. Tundwe les viseurs jusqu'à Bomonia ana luboloko. Bobwagina nutebana, bokomina nutebale ki botika bikumisela. Musique esanzela molai. Musique Robinho Mundibu. Musique ya Fally Ipupa. Tuna batona bino bokumisaka. Bakenda wapi? Comment peut-on jouer les ballons? On comprend? Dans mon inga shomi na ngore na fandi bo mimi na saka mutu ya koyebisa batu ke tobeta musique. Tobeta pena musique quoi. On prend donc jouer les ballons quand tu vas jouer les ballons. On prend te jouer le ballon, tobeta musique ndi makambo. On se comprend? Biso to na guerre na mutu te biso to sala kaka musique. On se comprend? Nena bi musique zanzela molai. Musique yo tozo beta,
Musique à Robino Mundibu. Musique ya Fally Ipupa. Tout n'a pas ton abino beaucoup misaka. Ba kenda wapi. Comment peut-on jouer les ballons? Jouer les ballons. Comprendre? Donc, tu vas jouer ballon, tu vas ta musique, tu vas faire une polémique, tu vas manquer moutouté. Tu ne bango moko bazo lingapo, tam soupe présent faire rigola. Et ça là est bien tam sou que non, à côté na polémique et la moussa musique né. Yo batté. Pour le nom de tout le monde, ba massa na biso ba boka kuna na ba orchestre ba bua ki ba générique mais ezobeta te. Blaise créateur ayokana ngana yoka ba misiki mena yoka ngote ya moni mikolo na lobi na bango mokolo yo kufa yo yeba oyeba te ata peso oyebi ndo kima okima te ata peso okimi ndo bika obika te osala ngandengo osala ki mama osala ngandengo osala ki bebe mama yo mwana vernier mama yo bana vernier o sala ngandengo sala ki mama o plaque ngandengo plaka ki chaku na mbonda o sa repa donc makambe bele ko sala wana za ungana kanisa tu ko sala ndi na so o kate mama yo mwana vernier mama yo mwana vernier o sala ngandengo sala ki mama o plaque ngandengo plaka ki yaya donc et ça non mamba verni on ça pas yo mon ebiso ke biso mikolo da musique mokolo yo kufa yo yeba o yeba te ata peso yebi no kima o kima te ata peso kimi no bika o bika te o sala ngandengo sala ki yaya. On se reprend. Donc, on va se au calme, mais on va bien salir. Tout c'est l'album noir et blanc, auto travailler. De toi, on va travailler. Tout ça va travailler. On va au calme, mais on va CP là. Musique a bien ézoya, musique a bien ézoya. Après, le confinement, oh yo, on va au CP là, on va au yo, capena, babilo, on a vendu balinga quoi. Voilà quoi. Voilà, mais tout maintenant nous sommes confinement. Est-ce que le confinement est endommagé pour le programme sous ya groupe? Non, même pas. Et ça, bon, ils ont le logo et Mboka Mobimba. Déjà, dans minute, tout ça confiné, tout ça va parler, tout travailler, tout ça est logo. On comprend, moi, studio, quand on a cousu, mouké, po yo yebi, on a fait un biso logo, presse mondiale, papa Lopango, bazana Londres, on a le presse mondiale, papa Lopango, bazolanda biso, fait un biso logo là, Lei Moussa depuis Paris, Hollande biso et batu bazamo ebele vraiment quoi del jogo bagou danser ser nanga ya kati et batu basé belé ba ser nanga ba ana luboloko ba jidi tumba compresseur et batu pena basé belé ba lingara chomi na ngwere o bazo c'est l'album na bango noir et blanc o tozo travaillant vraiment parce que c'est l'album de tous et de partout. Donc batu pena basa na bon calme ba c'est l'album na bango noir et blanc o El Généralissimo Robu de Mundibu et c'est poulet le roi ba biso ba chomi na ngwere tozo lambe la bango. On prend de battre CP la peine, on calme quoi. La répétition continue. La répétition et donc continuer parce que na minute tout dans le monde parler. Dans la minute tout dans le parler. Répétition mon côté de ça la madame tout dans le parler. Tant que le but on a parlé, c'est que tu en as parlé, tu travailler toujours en coulisses mutu na mutu. O préparer babiloko na yo tant beaucoup na mais na studio de to na na kuzu pour yo yebit. Studio par rapport au temps grave confirmé aussi là to bois qui mamoro bi boira boira peu ça bien. Voilà moi dédicace aux alliés tout le monde il a fait caca na mo mintimke. Ouais, en tout cas, dédicace Nabiso, Mimi, on peut son numéro de téléphone, on a plus de 143 9 90 35 60 94. Plus de 143 9 90 35 60 94. On a besoin de Shomi Nangweri, le coach de tous les animateurs congoliens, Mouto Abini Saramboka, Mouto Apé Sarabatou, qui va Bafanda Boué. Zibula Kokwe, Zibula Tatanzambe. Zibula kokwe kima kwendu jackpot platini menga zibula rara zibule aba charge ya ezo senga na décharge mon mbongo nanga osi oliaki so senga na décharge mone azibula azi honorable beti pitilo ale zibula kazi maotondele pesa munu passage tango melunga Monterio me démarré. Ma kitisa, mata, kita, kitisa yango yo, mata likolo, wo, shomi na ngwere. D'abord amno calme makamba bezo ya batutu bolinga shomi na ngwere numéro yango wana quoi. Contacter un artiste, nebi ke na studio to ko bande to ko arranger makamba pene ko zala kindoki. Vous comprenez donc
Badjoko nanga lokwa basakinda kana pesi bango bambote Dax Kitondo ve nanga ya palais et ve na biso joko nanga na pembeni pena ve joko nanga wana pena bani do na pesi pena mbote quoi do batutu balinga shomi na ngweri na moni pena Jacques Bass quoi kindoki la eteta on pas dans batu pena basa na bango très calme donc tout est bien tag yoyebi dédicace j'aime tout le monde na pesi mbote na batutu balinga shomi na ngweri na biso ba ve nanga balai Moussa. C'est un Parisien, c'est un patron. On comprend? Pour Migolo, Tobaki, Toko, mata so de mouton, et so de mouton. Olinga mata so de mouton, le. Alain Moussikelo so de mouton, et so de mouton. Moi, non, yasana so de mouton. Donc, bat pas à la calme, bon, c'est puis la mamna bango donc. Là, Moussa, Batutu Bolinga Chomi Nangweri, et Batutu quoi, Batutu, j'aime tout le monde, j'aime vraiment tout le monde, j'aime tout le monde. Émission Massananga, tag Randé dans le bidon, on a un système à tag quoi, tag, hein, Sointaï Boyoyebi, chantonné dans ces pianos, ma casse. Merci beaucoup à vous tous qui étaient dès le début de cette émission et nous voici à la fin. Je pense bien que Botu Kolanda Chomi Nangweri Ndekalikolo, Américain Pekopé, c'est là par rapport à la situation, ils ont les cas, proposition sur le lobby, ça n'engage que lui, Ngazawa au milieu du village, dans sa ramsa, l'angaïbo, taxé vraiment, et dans toute une question, Zaki Angaï, bien Zaki Yaé, le numéro qui est affiché sur le vase de cran, c'est pour vous, Bobenga Bisso, pour nos remarques, Bobenga Bisso, pour nos suggestions, Bobenga Bisso, pour nos tout ça là, promotion, et activité, il y a l'album, Bobenga Bisso, tout ça là bien, mais je vous donne rendez-vous très prochainement avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.